radiosolo.com. Bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te po radio di solo ibandi. Masolo kitoko. Mika kondi mama ndimera ngai. Radio di solo zana top. Mokope. Radio di solo 5 kaka. Radio di solo wetu abana ba mwena Kongo. Papa na radio du solo papa merci maman Nabiso Iget Toleki Nanzela Topesio Maloba. Allô Papa Nabiso. Oui, il y a solo Toleki si Malobe Pai na yo Eboto. Eboto, merci beaucoup Papa Nabiso de FV Diana Sulufutu de Vupertal. Obosobwa elobeli ezali bongo maman Nabino HM au carré Iget Mokon Zaba maman TGV, Thalys, double vitesse, taille acoustique, général, la reine. Nanzela ya masini nde, simba bibongo na yemei, koloba mpema moto ya mbodiana surufutu, de vous pertale. Vraiment, mbote bena ba auditeur, ba auditrice nyoso, vous allez brancher sur la 3xW, radiolistolo.com, na bosalite ba animatrice nyoso to panzaka na bango sango na 3xW radiolistolo.com, sans oublier bandeko na biso bazabaka vraiment très attentif pour la kolanda émission libala bosembo tozali bongo na papa na biso égide des andame bambote beye na bana zandame nyoso tozali kolanda émission libala bosembo, sans oublier papa na biso Charlie Kashila mwana fumuki mangu na mboka Allemagne bambote na yo papa. Mama Misé en direct Belgique, Mama Misé bambote ebele tobo salite toleki na mboka ya Felate Mama Blandine yembi elongo na papa Popole yembi bambote ebele toke na mboka ya London Odon Pambu le grand dépositaire célèbre bambote ebele tobo salite papa na biso na kombo ya Ousmane JP Mango mobala mama Annie 28 ans de mariage papa na Gypsy bambote ebele toleki na mboka ya Hollande mama na biso Mireille na mboka ya Hollande na bosani yote bambote ebele bana Hollande esika bozali kolanda émission libala bosembo toleki na mboka États-Unis muzali kalala elongo na papa na biso Vero Mwalumba motema mère Pélagie Mondele bambote ebele na mboka États-Unis papa na nga Lubanjwa motema mama Emily tobosani te mama Annie elongo na mama Luti bambote ebele toleki na mboka ya Sweden mama Julie Matondo elongo na Ale Matondo bamboka ebele na mboka ya bana Sweden tobosani te papa na biso na mboka ya Irlande papi bisikita etrozali kolanda biso bambote ebele elongo na yemeye le meilleur comédien Kokodia Nzombo tozongi na mboka ya Hollande papa na biso Mandamawa bambote ebele sans oublier papa na biso Piasonama bambote ebele tokoti na mboka ya Allemagne walenga mwana mbangu bambote ebele elongo na mama na biso Clarisse Akwala bambote ebele na mama Clarisse Akwala na bosalite mama na biso la servante de Dieu mama Feza elongo na mama Anne Bibi bambote ebele mama Céline la prophétesse bambote ebele na bosaliote sans oublier na mboka Nière de la Honde papa na biso le révérend pasteur Daniel Chamboui elongo na mama Esther Chamboui bambote ebele esika bozali branché papa na biso Jupe Ukanda bambote ebele esika ozali branché kolanda émission libala bosembo to bosali te bandeko na nga nyonso basepelaka bosali vraiment ebele na bosali bino te bambote ebele tem na biso tokopasola ya pokwa mwalelo tem na biso tokolobela na pokwa mwalelo total respect na chemin ya libala pamba te tolobi bongo pourquoi tomoni ete libala eza susu respecte te libala ekomi na bapoli na kati libala ekomi na bato baye kota zunguluke na kati ya chemin ya libala total respect na kati ya chemin ya libala soki nano okoki
kota na kati te koya nango na loyenge te na mbangu te na presse te me yaka nango na malembe na bosembo alima pe na kitoko solo. Cela veut dire pourquoi te dire que total respect na kata chemin libala tomoni mapape ebele toza ngambo ya bapapa ndesi batokokota na ngambo ya bamama baza na respecte na kata chemin libala. Comment c'est possible? Yo mobali moko basali mtoto moko basali liso mibale basali motu moko me olingi okondisa nzunguluke na kata chemin ya libala. Tomoni mapape ebele baye na desordre baye na loyenge baye na makambo mabe na kata chemin ya libala. Nani oyo asala libala oyo arealizaka yango kolo masolo ya libala eza yebe nzambe oyo asalaka yango na jardin de te kalenga ede na lokota ya français azalisaki Adam. Malgré tout Adam azalaki na babiloko tu me azalaki kaka satisfait te kino nzambe akozwa ide ya kocreye Eve. Papa na ngai yoza na kata chemin ya libala ozalaka célibataire olamba semu osukula nzungu yo moko otia vache machine oyo na kati yo moko onika ndako onika basali me okamati mwasi oza na respecte na kata chemin ya libala. Ça veut dire yo kadisi kobala mwasi. Ça veut dire mwasi aza mwana ya mosala yo alambela yo fufu alambela yo madesu atumbela yo Thompson me yo total respect na kata chemin ya libala ezali te. Papa moni bazo respecter chemin ya libala te. Comment c'est possible? Yo zali homme marié obala oyebi koma mwasi complété obala mama Emily obala mama Gisèle obala mama Misé obala mama Idette obala mama Solange mais yo obali ya libala oza na respecte na engagement oyo ozwaki liboso na mwasi na yo tolobi total respect na chemin ya libala. Soko moni ozala papa ya batwa babode babo yo tika na libanda yenga nanu kokende kokamata mwana mwasi abakite okoni fo lokola stati rido ya ndako ekeko ya kolambela o pondu semulu azika nde yo tondi osepeli me respect na kata chemin ya libala oza na yango te. Tango si deja yo olingi mwasi ça veut dire basi ti ya libanda bazali susu na place na kati na yo te. Mais tomoni ba homme marié ebele mibala ebele akata chemin ya libala ayebaka te pourquoi bala te akarisaki te lokola azwi engagement na mwana mwasi oyo ye aza moto azalaka akata ndako alambelaka nga fufu asalelaka nga makambo tu me ye moko mobali ya libala azali korespecte bacondition ya kata chemin ya libala te. Somo mpe catastrophe tozali kokoba papa ozali kolanda émission estce yo yebaka pourquoi obengamaka homme marié soko miyebi yo définition ya kozala titre ya homme marié. Comment c'est possible? Makambo yo salaka yango te ba homme marié basalaka yo mobali na libala tokela ba exemple okangaka ti bancaire na yo mama mona te na langage no basi na lingo bomba mbongo te mwasi ya sara mbongo te. Mais si c'est comme ça yo yebaki ke mwasi obalaka mpona nini sasa yo moko na kati bancaire na yo comme ça tolisa compte na yo olia polu olia ntaba olia mfungwa me kokende okamata engagement na mwana mwasi abaki te po comme ça lokola stati lokola ekeko ayeba compte na yo te ayeba mbongo na yo te nolobi nazali homme marié na bana ser songolo na bana ser Emily na bana ser Gisèle na bana ser Igette ezali somo mpe catastrophe tobi respect total respect na chemin ya libala. Tomoni mapape ebele homme marié aza na kati ya ndako me ye azalaka likopa batongaka mwasi na ye kati ya bafamile na ye yo mobali ya libala oki kotala famille na yo esika bakotonga mwasi na yo ole yo puka molimo wana olosisonge bango ololoba te yo mpo okoti na liste moye te nabela na regeta puka babala mwana mwasi wana nabalela mpo na bana kake kaka ndenge bolobi wana sabeli na yo mobali okoti na association ya kopoma mwasi na yo asili ebele bazikondemisi na ntango oyo mibala mabali ebele bazali yako ndenge nini yo mwasi na yo ozali koteka ye basi bomoko mwana swali na moto likambo ye na kati ya ndako mbana lobi etali ngai te bosala bomoni sabeli yo oteki mwasi na yo mobali ya solo mobali ya libala esengeli okotela nanu mwasi na yo nde na nsima na likambo
mobala ndenge nini somo total respect na sheme ya libala ça veut dire yo mobala obali oyebi ti mobali te mibali ebele ntango ye abali mwasi ntango ye abali nakarisaki ntango azalaki célibataire aza kolia 4 émotions asoso cela veut dire mokongo ye alia lipapu ye lokolo ye kingo ye ntango abali mwasi alingi batiele 4 emisuni mwasi alia de ça veut dire régime epesameli kaka mwasi yo te tosala bapapa mosusu aza korespecte libala te ndenge yo ozali kolia 4 mama mpe alia 4 comment c'est possible na ntango ozali kolia yo papa miso na yo kotala mama ndenge ozali kolia ça veut dire yo obalaki ye mpo anyokwama yo obalaki ye mpo yo odunda yatala yo tomo mpe catastrophe na kata sheme ya libala yango toyebi ete mobali yegela vision pourquoi nabengaka homme marié nabala mama Cécile mpo na nini nabala mama Igete mpo na nini nabala mama Mise mpo na nini soko bani kose définir yo moko pourquoi obala mwasi wana ça n'a rien à voir ya kosala bakanayi ça n'a rien à voir ya lokuta ça n'a rien à voir ya secret ça n'a rien à voir ya makambo ya salite oyo ezali libanda ya chemin ya libala yango toyebi ete teme na biso ya pokwama lelo ezali bongo total respect na kata chemin ya libala bapapa boli na respectaka mariage te yo mobali ya libala tokende baexemple okamata likopa na semeki ça veut dire leki no ya mwasi botongaka mwasi na ndako papa nanga miyo mobala ndenge nini leki na yo pesa koma fort rapport mpona mwasi na yo atuka yaya ndalika nanga koloba te mwasi narebakaka ye tokoya ndako na bino boye elobeli na ye etali na ye etamboli na ye sabeli na yo na bandeko na yo mosala kotongaka mwasi asuko ya koyo basali oyo amikelaka basous-vêtement oyo azolanda losiemo ozali kolia ntongo ti pokwa yo okoma na association likopa réunion na bandeko na yo mpona kodestabilize mwasi oyo balakatandaka libala tobi total respect basi boli badeguta mibali na bango babaya papa menana akoki kokotela mwasi no soki yo te epai ya famille oboni ye epai oza koboma sobeli yo oza ndenge nini obalaka pourkui cela veut dire etino tika na océlibataire ya kokamata mwana mwasi ota engagement te mpo osutaka ye ntango likambo ye tosalake bareunion na yo na famille na yo mibali ya mabale ebele okomona za koteka mwasi na ye tina Congo asombi kata 10 euro oyo ya 0800 mama azali take supermarché to eke na classe akata klasi azwi telefone alo grand frère Tony sante bien aleki nango osundolanga vema boye nakomelaka bino mokwana lete ekomaka te namonaka te ndoki ya mwasi oyo basi ya poto oyo bayeba basociale azako papa nanga obandi kodefini ndoki na mwasi basi ya poto bayeba basociale moto ali kotonga na yo na famille azali nani epai na yo somo mpe catastrophe total respect na sheme ya libala yo mobali ya libala okomisa mwasi na bonguna lima otekaka nyonso oyebaka association bandoki moko baliaka ke ekipaka nyonso tia mwasi na liste wana balia ye comment c'est possible yo mobali ya libala ozala koteka mwasi otekaka liboso ya mabe ya malamu olobaka te eske mwasi andaka mpo akamaka malamu te nyonso kaka mwasi oyo asalezala kaka mabe liboso na yo papa nanga mibali boli batekaka basi na bango epai ya fami koteka na bamasa koteka makambo mabe ya lokuta eyeba ete okoza na respecte na sheme ya libala orespectaka yango te oyeba seke to ndingisa to mobeko ya libala te papa nanga liso moke catastrophe mpo na vi na yo bolimbisi mpo na mwa mabaku ya maloba mibali boni soko oyoki mpe aza koteka mwasi na ye yo soko oyebaka zando ya bademo ndo ofokende olivra kombo mama batia yango na liste ata na bona na bebi 12 bali ya ye te yo mobala ndenge nini pourkoi obalaka mona mwasi bango ozwaka ye mpo na nini somo mpe catastrophe total respect na kaba sheme ya libala sampita nde na yambo ya kokita na bozindo mpenza todevelope tozona na ngambo ya bapapa nde na nsima tokozinda na ngambo ya bamama naleki komona mama na ngai mama Mise mama ya bwanya mpe makasi oyo tonyataka neske te na émission libala bosembo aza na nzela ya singa ndeko yango ozali branche tolobi lile ezali ya kofungama kozela mingi te kotela biso tuna motuna mpe participe ozali le bienvenu sans plus tarder mwana nga Mise
passons pour que et boto nyata maman merci beaucoup maman Huguette boto maman papa desvena iboza machine kuna boto na wana Merson ya ebele balandi nyonso radio du solo na dimanche ya lelo et boto na bino nyonso episika bozwami lisolo ya lelo eza lisolo poto analyser likambo ya respect na bolingo na kati ya libala bongo te mama Huguette d'après liloba la nzambe esengelaki te mobali to mwasi azala ye moko bapesaki ye moningani na ye molingani na ye moto bakokani na ye oyo balobaka ndenge moko baza na ye ndenge moko image akoki se retrouver soki atali amitali atali okuna se retrouver quelque part c'est que balaki bato baki na langage moko mpo nzambe ntango akeli banyama akeli moto ake kotala banyama mpo adomine bango na ndimi te ke moto azali kosola na banyama wana me ntango sikoyo amoni moto atelema aza na moto maboko mibale makolo mibale amoni ete bakokani balobani baza na langage moko bamoni ke bakozala ensemble nde makambo malonga esalamaki lere wana mama Huguette libala ezali eloko ezali équipe moto mobali na mwasi ntango bakutani basalaka équipe soki tozwi na leur exemple et tozwi exemple na période oyo bazali kobalisa biso bama bazali kobala na lere wana bamabala ya arrangé donc famille yaki kopona mobali ubie famille yaki kopona mwasi na oyo ya lelo biso tokomi kobala koluli mwasi na yo moko badiférence ezali ebele mais ntango bokutana bongo ezali mpo bosala équipe ntango mwasi awuti na baparent na ye awuti na milieu moko yaki très favorable mpona évolution na ye mpe kokola na ye awuti na milieu moko balingaki ye awuti na milieu azalaki toloba neti princesse moko boye princesse na ndenge ya ke aza kosala mosala te bongo te princesse na ndenge ke na kati ya famille wana ye azalaki na place na ye na kati ya place oyo azali kopesa ye yaki place ya moto ayalaki mpo na famille wana azali la plus belle de tous les enfants na kati ya famille so totali mwana abotami na kati ya famille na ye en tout cas azali miss na famille wana bolingo ya famille wana ekozala na motema na ye ye mpe aza na motema ya bato ya famille wana aza na place na ye ya kitoko na place na kati wana azozwa bolingo azozwa tendresse douceur azozwa makambo nyonso to mpo akola bien azala moto oyo moto bato akobénéficie na kati ya société ntango yo ye kolukaka mwasi na yo bakopesa yo ye baparent bazwi mwasi mwana na bango bakonfie yo bapesi yo ye balobi ete tala mwana na biso awuti na famille na biso bokosala na ye famille kokanisa tete baparent wana babokoli ye bien babateli ye bien ezali bapesa yo ye mpo okoma kobetaka ye ovimbisaka ye nzoto osikisaka ye bapota omonisaka ye bapasi na motema olelisaka ye non et non eza mpona bongo te ezali tout simplement po yo na ye bocreye mpe milieu moko esika bana mpe bakobotama bakola mpe na bolingo na respect na attention na tendresse na douceur eza mpona ndenge wana après société mpe ebénéficie na fruit oyo bino bokosala na bolingo oyo bino bokopesa na bana wana basala bana malamu na kati ya mokili ya bino mais yo papa yo ke kozwa mwana ya bato opromettre kuna ke kolinga ye lokola balingaki na baparent na ye ntango yo ozwi ye bolingo eza susu te okomi komaltraite ye odéconsidéré mwasi na yo akomi sac na yo ya box akomi donc yo soki oke kokutana na makambo ya mokili bapasi ya mokili na yo ale ntango oya na ndako mwasi nde afuta bapokasi eza bongo te papa ezali ndenge wana te pesa ye bolingo na ye bosala ekipe bino mibale boyokanaka bozala na langage moko surtout bozala na bolingo na kati na bino mama na sono maloba ya tokokontinue nsima mama na nga ya solo mama na biso miso nyati bozala na bolingo na kati na bino eza na ngambo ya bapapa nde na nsima tokozika na ngambo ya bamama papa na ngai obengama homme marie obala deja papa na ngai ça veut dire bolingo oyo ozalaka bango mpo na nzoto na yo moko okaboli yango mpe na moninga mosusu mpo na nini yo tekaka mwasi na yo
bafamille boni ya mibali bayina mwasi mwasi okobota bingai na yebi ta kutuleki na ngote na solo na yebi kutata na telefone te meleki ne kofinga nga butu moi pourquoi kasi ye moko mobali na yo ye moko ko masolo chef ya ndako utake bobetaka masolo ya mabe epa bandeko na ye papa monsieur mona pesi mama kata gele tango yo simbi kate ayebi ke mwa wana boza mpiaka kishase bengi oyo bayeke te nazala mbongo te botela mwa prochaine bio tozela mwasi na ngai soka ye na kosenga apromete kishasa tango mama koyenda moza na mbongo abi oyebi boza mpiaka toza lelo kote kishase rappele ne vie oyoki tozela mare te o te oyebi kaka basa poto te soki oyebi yaka batie biso biloko libanda mbila kokwea papa nanga yo yebi ke mama azata na enkate mpona nini oza mokile mabe oza boye mpona nini papa na ngai oza koteka to koyinisa mwasi lona pa ya fami na yo oyebi ke mwana ngana azala mbongo te mpona nini azala motema mabe kati na yo respect libala yali te papa na ngai total respect na shema libala yo moto kopesa mwasi no valeur yo moto komwate mwaosha malamu epa ya mwasi na yo bafami na yo soki bayina mama yo moko mobali yo moko moto tekaka mwasi na yo alo baraka omoni kangaka motema kasemeki baza kaka bongo yo kokipe te sabeli yo teka mama oboma moto epai na ye oteki ye oyeta na yo bomi moto bino okomi okola mpuku ole ofuli somo mpe catastrophe mibali boni badestabilize réputation ya basi na bango meme na bakartier meme na milieu ya mosala meme mpe ya bakamarade meme na niveau ya famille epali mabe ozaka na respect bosa mwasi na yo te soko tali mibale epele epe aza kokritike mwasi nepe kofinga oyoki mawa ondima te ke mwasi yo nemutu asepeseke na kata chambre ondima te ke mwasi amutu alembelaka ye biloko akoloba dinepote quoi epepe sofe aza kosakola akute koyinda batini na mama ayangani kokipe bango te baa bajaloux abali koma non tozala bapapa mosusu mpo kokopa te baempoi na kaka sheme ya libala yo moto teki mama okekoma kuno mwasi wana akabaka te aza na bosoto aza na sali te ntango bakoyindela mama mama tuna yo te nakoba biloko ndenge wana te yo oza mwasi na nga nakoba biloko sheme biloko ndenge wana obali mpe koyanga oza na impolite kaka basheme ya libala oza na respecte. Comment c'est possible yo homme marié olobaka ba n'importe quoi mpona mama mpo yangaka yango okokende mpa bacamarade bali kososola mpo yo yebi na kata poche na yo oza na sa ero te olingi bamasta basomba biere basomba kamunge na kata matonge basomba kwanga basombelo jupilaire oye na kombo ya mere masa yebi nga bamere yango ti bamere na poto asimbika to boyona babenga mbila tika nango kaka na lingana ye nanga ye na mbongo na nga deja na poche akangi nganga kopesa mbongo nana zwa kaka me yo ozala na mbongo tosaka bamasakele oyo naza piaka obangi kokombe vide ya piaka na yo na kombo ya mwasi oyo bakamarade oyo baolinga mwasi olengeli bangoliki mwasi asalaka mabe ke mwasi azanga ata 50 euro na poche mwana azala te na 100 euro te mwasi wana kala te ozangi mabe mwasi abimaka mpiaka nzoka yo moko oyebi ke mbongo oyo esalaka ndako ezali insuffisant mpona kovivre mama moya peso eke ezali te bokeko bomai na identité ya basi ya poto onako beloko te soki nalobi mbila napesi yango kaka yo olingi omela biere jupilaire omela poto na matonge otumba taba kuna na kwanga bamasta balesa yo me yo prefere na se ya ntaba wana ofinga mpe destabilize kombo ya mwasi na yo mawa mingi mibali boni baza na kata sheme ya libala baza na respecte somo mpe catastrophe basere ozali kokomprendre te okomona likambo ezalaki na kata nda alisako libanda ekomi na libanda ndenge papa na ngai ata kolingi mbongo ata olingi eloko mekana mpe korespecte mwasi na yo total respect na sheme ya libala tokotuna question libala oyo bala libala elobi nini libala elobi kamata mwasi tia na ndako banda kotonga ye kofinga ye kosabote ye kodestabilize yango libala yango toli kobene siti kobayete tem na biso ya poko balelo total respect na sheme ya libala tomoni baimpoli na kata sheme ya libala baimpolite sebele bali surtout kote ya bapapa toza na ngambo na bango
yo bani na mwasi na yo ozali kokende na kati ya chambre omoni ke mwasa yebi na salisaka basuti ya pembe na basuti ya couleur na kati ya vache machine eza kolembisa basinga wana mbangu oloteya ye yo betala liso na libanda basi mosusu tobalaka mosusu banyaka babosoto kaka master babosoto tobanyaka bakata topendaka mpona bana babosoto me papa na ngai yo bosoto ya mwasi na yo oke kobeta yango liboso ya matonge mpona nini oke nango mpona bamasta mpona nini yo moto osambwisaka mwasi na yo yo moto tongaka ye yango na mama ebele s'il vous plaît boyeketa biso baza kofinga yo mosali mobali na yo moko aza kopanza osango partout na famille atonga yo bamasta atongi yo na mozika atongi yo na kata atongi yo somo mpe catastrophe bapapa ebele baza na kati ya chene ya libala baza bato ya maloba mabe yango tobenge soki ayebaki ata association ya balisifer oyo eliminaka bato ava le 31 décembre ebeta yo oza capable yango opesaka baboso bipesa koma mama cécile koma mama iget bolia ye na le 31 décembre nalingaka mpe ete yo mobali ya libala obalaka mwana mwasi ya bato mpo na nini osambwisa mwasi oti na fami na yo barespectaka mwasi no te kobano aleki ya suka oyo tina yana wa liboso respect ezalaka te yokosaka bango tokime bango te owi basemeki balingaka nzoka eza yo moko soki mpe ya mama doze soki kuna okotaka na liste ya fami na yo ata bakopesa baraport mabe mpo na mwasi olobake te eza bongo te kota bokosi te yoka moye te nde boyebi kaka wana likambo te ngai kobundaka ndenge wana mpo na bandaka soki mpo na bana te nga sina bandako ya banaka saveli papa na nga yo mobali ya libala numero 1 oza mpona kodestabilize malaka mwasino mpe koteka mawa mingi basi boni bazalaka kosunga fami ya mobali babaya mpona impolitesse ayebaka te me leki nde tofinganaka nga nde pourkui me yeya na ye moko soki baza kobenga na bango bala mobile atekaka mama ayaya tobaki sensasiiike tobali biso tototira mituna openza yaya otie te adika systemique na bino akangama na mbongo oyebi ke yo obetaki kayo te mokolo wana mbongo mpe ezalaki te olobakaki resa nanga mpiaka okamati komba mwana mwasi na bato tie liboso bino oza ndenge nini obala libala ndenge oza ndenge nini soli yo obangaka famille na yo mpo baboya yo obangaka famille mpo bayina yo te okamati komba mwana mwasi ya bato otiango liboso tandis ke bino kata ndako wana mwasi ali kosufrir azomona pasi bamama boni baza kosovekade ndaku na pasi papa na ngai konde otiaka mwana bato na maboko oyo osambwisa na famille yo sopia emile oalia yango yo osopia emile oalia yango totuli motuna yo mpenza papa olikokanga osoka otanga mpenza makasa 5 oyiboma ya yo nde ososala yango jamais bopiaka biso ba 250 ba 300 yango opiaka likolo na 300 euro oyo tiaka mama chaque fin du mois yango kende kodestabilize mwana bato epuis na 300 ngo yo moko okolia na kati biloko ya cher oyo bandeko na nga so mpe catastrophe okontie kutu mwana mwasi ya bato na kati ya ndako tango tozosala bagreve bakareme me yo ozogola na milio le na ntongo oliaki na poko kolia kaka 300 wana yo opesaki mama azosala bamiracle azokende koluka biloko mosika po asauvegarde yo olia nzoto na yo ebeba te okepa ya famille alabi boni aja namoni okondi boye ye moko mona kaka basi ya poto ye moko mona kaka na biso nga ndeko la nyonso afie 3 mbola asalaka te mwasi azomo kayi akate asalaka alingasaka na esprit na nga mpona bafumbwa pambamba papa na ngai masolo ya fumbwa toya kosaka na esprit eye kosala nini na kati ya famille nona yo moto otekaka mwasi na yo moto otekaka mwasi na yo yango monaka famille na respectaka mwasi na yo te yo moko numero 1 otekaka ye somo mpe catastrophe yo mobali ya libala oza na kati ya chene ya libala osobala makambo ndako na bino ezaka epe ya famille na yo somo famille na yo eyebaka me nalobi kamataka mpe kamera te filme ntango ozalaka na mama na relation sexuelle ofilme olakisa na tata na mama na yo ndenge otekaka epai na bino mibali boni bateki basi na bango na bafamille na bango awa bateki mama mpe naza ndako ezaka bato oza kozika moto na mfumbwa kaka ye ya jean ya pitu ya soki claude akabata kata eza teka yo bamame beso nayebaka modele bapapa atekaka biso nde fumbwa wana olie yango mpe te mokolo yango so mpe catastrophe moto azozika moto mpono na wangila aza kosalama maboki ya ngola malango ozali kodunda nyonso teka ye na Kinshasa
Maman ko tayebi te. Famille yo bien en tout cas. Masa ya Jean. Jean na ka yemo ko to sengi ka mo na ko ya. De ba bala mo moi celui qui a Jean il ça la kuti. Tu bunya Jean betila. A combien vraiment pas si moi ça va dire ko la ka papa na yo zo combien. On peut pas avoir tout combien. On ça vous faire na batu. Oh, total respect da chez Alibala. Ozo ke ne ko teka mama ba famille yo. Famille elle que maman mota vandela mbongo. Yo soit na lobi salaire tout le explication. Yo salaire non mutu mo za combien? Ah, yo ça combien? Bon, maman salaire n'est à combien? Bon, yo que le bébé c'est pas la vie, yo ça à combien? Toutes les explications claires. On n'arrive pas à comprendre. Yo mon tomo aussi ta yo combien? On ça pas moi ya bosser beauté. On dit comment on téléphone. On comment on maloba. Ya koloba. Pour moi voir ça bateau. So mo pe catastrophe. Makambo nyoso yo mona ka soki ya malamu yo na maloba ngote. Na o ba ke no mwasi na nga lenga zawana akanga ke mo ba kare mponga ina yeso ba o bombi secret. O ba ka o ya mabe. Soki o ko kilo ko epole famille na yo te ko tango ya koma maman Cécile te. Soki o ko epole famille ko tango ya koma maman Nisete. Mi tango na bonne na yo moko. O fami papa na ngai. Ko tango ya koma maman sa ba tite. No ba na mbongo te. Na sala na nga te bikolo. Yo te mbongo te ya musala mama. Ah na poto ko ba soko mekika ko mbata. Mila. Oh papa na nga. O za isko modeli pour nini. Pourquoi ça na respecté chez Alibala? Il va faire qui? Vous allez mbongo pe na Kishasa? Ah. Parce que ndeko famille za kila ndeki ba oli amona na batote. Oko tsako ba mama nini boto po na nini? O tsako na mama bijuli boto po na nini? Na lisona yo, ya yo. Ah, bandeko na ngai. Total respect na chez Alibala. Soko bani no respecter identité à homme marié ko banga pe mwasi na yo. Famille so reseli mo na moto bana ana ngote, Nicolas Bosale katana. Ça fait 6 mois ça la kateko fani. Yo loko ni ma grand-père. Na kata famille na yo, OK na comme ma Solange. On vient Solange na zo ambongo tout. Et ça la kateko parce yo ça combien? On t'a combien papa na ngai? Ça me fait catastrophe. Dans les questions ko pesa maloba. Na mama yanga misé, pour tout temps ba bigre ziko ko elanga. A vous la parole, ya solo, ya ta mama, eboto mama you get. Na yo ki point moko esalaka mwa pasi mama na ngai. Oyo ya mobali akena kosola masolo ya mwasi na ye libanda na ba camarade na mwasi na ye na famille na ye. Papa nga tango yo ke ko bala mama. Par exemple. Tango suppose ka lisolo oyo ozali na kati ya exemple mama you get out ko pesa. Peut-être obiye bakate. Yo ozui mwasi na libala obokoma moto moko. Est-ce que yo pena ningo zali wana? Soki oyo kisa mwasi na yo akena kopeta masolo ya intimidé na yo na makambo so sala la ndako akena kobeta ngo pembeni. Papa na ngai oko sepela te. Po yo na mwasi wana bokomi nzoto moko. Mendenge nini courage yo ozwaka wapi okende kopetaka masolo ya moitié na yo na miso ya bato. Donc oza kofunda kaka mwasi te. Po efandeli ya mwasi na ndako ezali résultat ya ndenge yo na ye bozalaka. Oyo yo pesaka ye yango na ye azongiselaka yo. Et soki mwasi na komi kofingo na ndako. Na ngine par exemple moko mama omoni bitumba soko lobiki na uti bitumba. C'est que bokundi batu mibale. C'est que yo pe okundaki. Mais soko yebisi ke nga tuka ba betaka ngai. Différence ezali. C'est que yo fandaka na yo, moto musuna betaka yo. Mais tant que ba na uta bitumba, c'est que yo pe o participer na bitumba wana. Libana soko pour réussir. Soko pour réussir. Soki mobali to mwasi na kati ya libala amoni que ça ne va pas. Opandi ko kende ko panza sango. Avant yo kende ko yebisaka makambo wana, mitala na yo mona kati na yo salaka ndenge nini? Est-ce que nini yo salaka po mwasi na yo atika ko sala makambo yo zo meme pa ya bato? Nini yo salaka po mwasi na yo azala ya malunga po otonga ete pa bato? Et soko po mo likambo ya mabe mama nanga. Soko bo pe likambo ya mabe papa nanga. Pona nini te bo bongisa bino mibale bo sololi bo bongisi yango?
na place ya que o memaka yango kendaka nango libanda po bato yo oza koyebisa wana oyebi mitema na bango te lora mama igeta uti koloba po mema mosusu bandoki baza na kati wana oyebi position na bango te par rapport ya mwasi na yo. En fait mwasi na yo kenda kobala ye na ba critère oyo ya yo moko ndenge osepela na ye na ndimi na ngai te que tango yo kende kobala yo memaki bandeko na bapesa ba idée na bango baloba soki ba critère ya mwasi ezosepelisa pe bango non na ndimi te obalaki na ba critère oyo ya yo yango kende kobala mwasi na yo et soki na kati ya famille na yo bato basepeli na ye te eza nango normal mais faut pas accepter mwasi na yo mais kosepela na ye comme tel à 100% ekozala passe mais soki sikoyo en plus ya wana yo bandi kokaba makambo na ye pembeni en tout cas eza passe pe mingi na yebi que tango ba famille ba influençaki ti ye koma na divorce ba koma telengano ba mbele me ba koma mitelengano au moins mobala on depuis moi sur la boya ye makambo change atikala suninga zalaka te abeba muso au moins équilibre ya société na vie na ye moi si sengela ki na ye tali moi si o motema na ye esepela ki nango abala après akomi ko bala pour asepela sa famille ye moko asepela li société et comme ce qu'on passe maman la rosi malo maman iget ya solo ba maman na biso misère on activement likambo ya munelo lobi sans plus tarder to moni papa na biso moto ya modeste ya sengi maloba mibale bele ba sa de pro maman na biso misère ateki yo pa famille na ye tolo comme ke mo rendre la famille la visite ya si yo lati kitoko lati mo asibe mo lipa poro bongo si plante na kitoko ya ke no ka tilo ya kala alati na moi chemise à ma belle hôtel ya teli na mwasi yo te ba bijou hôtel planta sika ma sipe asika lipa kitoko batako ba na ti moi spagi mora ya kalaboye na jini baza ko mona ke yonde mwasi moto vandeli mbongo ya za ko mona pas ndo azana bilamba ta msuko lega yo mwasi aboyi comme te ni so ati kitoko akozo te pa na bango le kwa sa teka yo ke yonde moto vandela mbongo na ye alingi yo reverser wa tiomba mama mizela ta kitoko lata za mwasi nanga na sala mbongo po yo lata tango ye ko ta kitoko ya la di simple tango ba ba ngo ka ka ngelo ngipona yo oh ono yukanda kana na ta bilo bondene yo ngakuna mwasi mabe njoka bansiriki pali ninyo dendi na basipena na bijou ndeko na bango na jile pama na ngamize njoka ya ikope yo ko papa lati baba ya babo la keno tala ndoki ya mwaso yo ye pesa ko tabanza na mbongo nanga ngana ko sufita jina ye nango ela strategie mo mabe pourtant on va veste ya kitoko toleki kopesa maloba na papa na biso moto ya modeste on a mis terme na biso total respect na chaîne ya libala bino ba papa ko teka ba mama butu moi respect ba mama ezali te na ba cop na ba famille na bino ko ba n'importe quoi na bikano na mama sala kate parce que c'est parce que pour que ba matete na moto na ngamba ba papa ndeko kitanga moso ba mama e boto à vous la parole ya solo eboto mama na biso igete mokonzi ba mama eboto mama na biso mise mama na biso igete bongisa micro na yo pamba te eza ko déranger na banzi mama na biso igete zala na kati na radio lisolo kozala na kati na nzela na telefone te allo na banzi mama na biso igete mama na biso igeti matoyi ezali na kote na telefone bandeko bozali kobenga ye bomeka kotika mwa muke pamba te kote tozali koloba ye azali koyoka te matoyi soki ezali wapi bandeko botika ye nanu mwa calme na batelefone na bino merci na banzi teme na bino bolobi mobali akendaka kotonga mwasi na ye mobali abali mwasi na ye na ndako pourquoi mobali atonga mwasi na ye nayebi te soki nazali mopanzi ou bien nazali na katikati mpo nalingaka nazwa baprécision bien esika oyo nazali koloba naloba vraiment na ndenge yango esengeli eboto papa na biso teme na biso zali bongo total respect na kata chemin ya libala yango na yo koloba papa na biso à vous la parole merci beaucoup merci mama na biso respect ya mwasi na mobali ezali réciproque, c'est-à-dire mwasi ozako tosa mobali na yo ndenge baloba femme soyez soumise à ton mari. Alors lelo biso tomonaka soumission wana ezalaka te
oyo ndenge toyokaka lelo ezala mwasi azali mondimi ezala zali mondimi te couleur na bango elakisamaka te bango nyonso bakoma kaka bizaleli ndenge moko natikala komona mwasi ya mondimi oyo aboyaka chaînette to biloko ya matoyi ya or natikala komona ye te soki mwasi oyo aza kosambela alingi chaînette biloko ya matoyi ya or nyonso ya sika ebongo mwasi oyo aza kosambela te akolinga yango ubi akolinga yango te akolinga yango moto aleka moninga aza te abongo mobali oyo asambelaka tokomona bapaster na babaga minene bagromete bachaînette ya minene lolendo na liboso baza kolinga ngo ebongo mobali oyo asambelaka akozala na bagromete to na bachaînette na kingo te oyo atalu lokola yo mwasi ozali nango pe babake lokola mwasi ozali na yango injustice totale oyo mama na biso igeti aye nango na kati na radio lisolo bapesaka favorisation na mwasi te na mobali pe te mpamba te balobaka soki mwasi na mobali bobalani bokomi eloko moko soki lipa ezali mobimba bokokabola na katikati mpe bokolia ya solo mama na biso landi mama na biso igeti alobi mwasi akobima na mobali mwasi alati kitoko mobali alingi kolata kitoko te wana ezali totalement lokuta soki omoni mwasi lingi vraiment soki mwasi oyo ndenge tozali kolobake alingi kolata kitoko mobali azali kolata kitoko te cela veut dire elingi kolakisa ete mobali wana azali ya kokonzama epai ya mwasi na ye esengeli na mobali akende partout na batere ya football apanza mwasi na ye sango na bafro shop apanza mwasi ne sango na Kinshasa panza mwasi no sango pamba te mwasi alingi ye alata mwasi alingi yo lata te na banzi likambu oyo ya kokende kotonga mwasi na kati na ndaku ngai nazali nango d'accord mibali oyo bazali kotonga basi na bango nazali vraiment kopesa bango 10 sur 10 mpamba te mwasi oyo matoyi mangongi mwasi oyo alingi ye azwa nyonso tu me mobali atambola na lipapa mwasi wana soka azali koyoka te esengeli kotonga ye pe kodiabolize ye partout mpe soki azali kokontinue tika ye atika la femme seule atika la kozwa mbongo na ye na bana mpo asomba basheneti na ye asomba bamaputa na ye nyonso ekobima asomba pamba te mama na biso igete mwasi mobali oyo alingi mwasi na ye tozali na batendance mibale soki omoni mobali ya congolais azali kokumisa mwasi na ye cela veut dire makambo oyo mwasi asalaka na kati na ndaku elekelaka mobali ya kitoko na banzi tomonaka bapapa na biso Don Pambu ndenge bakumisaka basi tomonaka president Véron Malumba ndenge akumisaka oya ye molongani bomonaka pe oya yo DSV ndenge nakumisaka oya nga jus d'orange pamba te makambo oyo asalaka ngai ndenge tokendaka moto akoleka moninga azali te biso nyonso tu asombi lipapa akotala pe mobali akosombela ye lupapa azali na chaînette akolinga pe mobali na ye azala na yango mpamba te jalousie ezala te makambo ya kala kolatisa mwasi alata kitoko mobali abanda kobima ndenge wana ezali ba makambo moko ya mabe mpamba te mibali ebele basombela basi ba chaînette basombela basi ba biloko ebele me basi wana baboya bango bakenda na bango akei na ba chaînette na ye akei na ba bag na ye akei na ba trésor na ye nyonso tu imagine mobali asombeli yo ba trésor ya 4000 bien 5000 euros asombeli yo ba chaînette yo zui ba chaînette wana mobali azana ngote po osala fier lobi oboyiye mama na ngai oyebi atala trésor atala 5000 ekei atala mbongo abalelaki yo atala oya dépenser pona yo me yo kei okomi kolata okomi kobima nango na mobali mosusu soki mobali alati mwasi pe esengeli alata mwasi na mobali ezali te ke o mwasi alata koleka mobali te
mwasi na mobali bakolata ngai soki mwasi oyo azali na makambo ya mabe nazali ko autoriser pe mibali bazali kolanda biso bokende botonga basi na bino pamba te batika bizaleli ya mabe soki batiki te batikela na bango ba femme seule bayeba kozwa nyonso tu ngai na famille nga soki mwasi na nga za bongo na kotonga ye na bato nyonso tu na kotonga ye na kolakisa ke mabe oyo azali na yango na ndako naza koconseiller aza kotika te esengeli naloba na bato ayoka soni po soki tokabwani bayebi ye deja ke mwasi wana azali elumba solo eloko akopola mpamba te azali lokoso ya mbongo azali muyibi yango esengeli nayebisa famille na ngai soki bomoni ngai baketch ya badiero ezali mwasi oyo atelemelaka makambo ya mbongo ali kosombela ngai eloko te mbongo nyonso tu ya bolaka tala mipiko ya basheneti oyo azali na yango tala bagrumeti oyo azali na yango ya lingi ya bima kitoko ngala bima mwana musala yango tomoni mibali ebele yo ozali koloba ke ngana latisa mwasi na ngai moka na coupe mwasi boza kotambola ne batuni o mobali no lobi alobi te oyo aza chauffeur no to moto apusu pamba te mwasi akolula mobali mususu oyo alati kitoko koleka yo pamba te yo mitiki nzoto na yo mobali kotika nzoto na yo zololo te mwasi pe kotika nzoto zololo te soki bobima bino mibale bolata kitoko pe na solo na mpimbo bozala na même idée même pensée ezali te okende koloba ke ngai mwasi esengeli nazala na boye mponga nazali mwasi abongo bayebisaka bino ke mobali azali nkoba to azali libata mobali pe azali nkoba to azali libata mama na biso na makambo oyo ngai na kotonga mwasi na ngai soki aza na bizaleli ya mabe pourquoi babandeko bolingi soki aza na bizaleli mabe batonga te mais soki aza na bizaleli ya malamu pourquoi bopekisaka toloba yango tokumisaka basi na biso baza na bizaleli ya malamu boza kosepela na yango mpo baza na bizaleli ya malamu alors soki bakomi na bizaleli ya mabe pourquoi pas toloba bizaleli ya malamu toza koloba ya mabe tobomba tokoloba nyonso to soki ya malamu tozali koloba tokoloba ya mabe pe tokoloba sakola piololo yango nazongiseli bino maloba mama na biso mize awa ezali na banga moto te tokotonga bino mpamba te botika bizaleli ya mabe eboto bobana biso moto ya mbodiana sirifutu de vupatale ko bampema na intervention kitoko sali biso na pokwa mwalelo bambote mingi na presa dome na lile na mboka ya France bambote bele papa na biso moto ya balobi ete to batonga basi mpona bizaleli ya mabe papa na ngai libala elobi nano nini libala ikoba ete mabombami sekele ezala na kati papa sekele ezali te papa pe beleti masolo ya chambre kolobeta na libanda omwesa kutaya biloko bina bien te papa biloko modele yoetota kamera yango bamama ntango oza na papa na kati na chambre miso nana bakokangakalaka miso te beta le kati ekwe contrôle akobranche caméra secret afilme yo omona tena ayakisaka ya bababababineke tala mwasi yango ayi kosala malamu te mibale bao baza na kapasité ya kosala yango keba mama na ngai masolo ya chambre mwasi ozoki pesaka basembe ya bokilo nde basemeki na compléter omoni masoka ye kaka ayaka na niveau na salon so na bengi ya chambre alingaka te mobali soki bazali so alingaka chambre te mwasi ayi masolo ya chambre malamu te mobali nanga bize na masolo ya chambre kobabimisa yango papa na nga danseni yo leki mama bina oyo abimisi yo te yo yebisaki ke bina ngai fakoli bondasaka bini te bon yo abimisaki kamwa libanda ndenge nini mama na nga biso tokosambwa likolo ya mibali na biso moko kaka mibali na biso moko danse nini olingaki mama bina to position nini olingaki mama sala ye asali te oyo okenda kobeta tima mama sa oyo monia na baisanga nakisanga msaka 14 koye nanga ndako 16h me na baye nayelaka obetose po amila elaka po nayebi nanga eloko nasala te ayebi eloko te yo lakisaki aboyi kosala total respect na cheme ya libala bapapa boni basambwisa basi na bango na niveau ya bafamille oyo basupune mai ayingolamba te basupune yaka mai nasika sala ye maka na medfo na esala linga pondi mingi pondi na atiaka nini tatiaka Thomson atie matungulu atie auberge esili mais pondi omongo mosa masi yanga lambaka on a vrai pondi écoute une fois écoute mais yo lingi pondi kota ba ingrédient yo pe à combien c'est ça papa nanga on pe à combien
yo ozotia mama 200 euros pendant 4 semaines 1 mois. Mais papa nanga mama na papa nanga oza kutu machete ozolia pondu yo oza kuta soso petena babumwa 10 euros na bamakosa 10 euros batokisela yango sauce blanche olia yango ndenge wana pondu ezokute cher yo olingi pondu ekota thomson t-shirt bisaka oka aubergine makambo tu kompe opapika na kati oyebi kombe ekutaka na pondu apamba kolamba yango yo oza kolona pondu ya mwasa masa mais masa na afutaka kombe mpona kolia mwasi na bana 7 euros 600 yo ozotia mama 250 mpo olingi olia biloko kitoko aloki kotonga mwasi na yo basumbuna ya maima yo pia combien opia combien papa na ngai tokele explication yo ko bana mama ke adina ka badasi yo moto na mama ko bina badasi alemba yo mobali ko bimba teni moya ngo ko betu mo si combien principe wasi na tokele explication opesi mo si combien so badasu vetima ya sika yo lingo bele danse iwanzenda takuli mondase mama bini la yo su vetima ya sécurité maman n'a pas dit n'attends pas la parole il y a ça dans la main. Maman Iguette na yoki papa DSV en fait papa DSV le bina ndenge na yakanisi na papa soki sikoyo tango yo lobi que maman osepelisa oyo nda côté yango wana komi kokende koloba makambo na ye libanda est ce que bosololaki déjà na ndako oyebisaki ye aboyi